Papa Lobini pour la Gémidor télévision, bah s'abonner pour balanda yo. Ah, wana na osenga pena. Donc tous s'abonner massivement na Gémidor télévision. Tous s'abonner pena pour TV bien. TV bien, ba question a bien. Ba gêne, matériel a bien nazo monawa. Félicitations de Ondinga. Chaîne Zaraboui. Tous s'abonner, tous s'abonner, tous s'abonner là. Gémidor TV. Merci. Lucie qui a ça à cause se souvenir dans Nzembo azo résoudre la banda ko kenenzela ya Joël Itin Nzembo banda ko yoka mingi yango yo. Tala mwano yo lokoso lokoso e lokoso tala mwano yo lokoso lokoso e lokoso tongo tongwa ke kosenga bidia ipaya batu tongo tongwa ke kosenga bidia ipaya batu swinga na lobi e yo lobi yeyo e yeyo to bandela susu e yeyo batuni olieki alobi nanu na diete nzokande auti kosilise bakade san wo imba na ye ABCD ekola kotanga na lingala na yembisa mundele lingala lingala na au fil de l'onze mona ye donc ezaki na kwa na deux titres single ango donc na éviter ceux qui na ko bakisa sunini mais ba producteur ezali kaka oyo ako s'intéresser nango oyo ayebelo nini café de doigt salaka yende mutako iko produire so oyebite ya mesana na iko produire ba fali ba ferre ba nini rumba metango komi ba makambo spectacle jeune public eza domaine na batata na pipo eza banzembo ya café de doigt oyo et marquer carrière nae nani aloka tata na pipo bandeko ye azali na Yesu lare mama na loba loba mama na sakola mama oyebi mwana klasi na biso moko kombo na ye pipo tata na bango soula ya biso kutu bien monde entier Gémidor TV bodore yango Gémidor TV balobi elongo libiso na ba pasi to bandai kolela to zanga ki place ko tala ba image ya malamu place ko tala ba théâtre malamu ba film malamu événement boy Gémidor TV moi j'adore na dore yango lokola doraka mbetu nanga Gémidor TV bo s'abonner bo s'adhérer bo ko zala te suite Gémidor TV na dore tango koti na Gémidor TV pour s'abonner pour comment est-ce que moi ba komi na rouge mo panzi koto eza na liboko moko esali eza na liboko moko esali yo sikoyo boni liboko oyo esali ko c'est très bien la kisi ko sepe na chaîne olongo bana okiti na mwase komona ba komi en rouge ba komi s'abonner ozi ma flèche wana eza wana ko cliquer tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi o cliquer na eloko wana ya ngonga ekosala on dirait voiler eloko wana ya ngonga wana déjà ça l'a assuré au s'abonner na Gémidor TV Gémidor TV Voilà, bienvenue sur Gémidor Télévision, votre chaîne, la chaîne des références. Et là, je dis encore bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission. Encore, je dis encore un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées aussi scotchées, en train de suivre cette très belle émission. Moi, je suis Caroline Makoka, autrement dit CM. Et là, je profite de dire encore un grand merci à mon boss, les boss des boss, Papa Deyo Ndinga avec sa femme, Maman Bita Ndinga.
Ndinga, couple Moko Malamo. Aussi, j'ai profité de dire encore un grand merci à mon président Papi Kongenda. Pourquoi pas dire encore un grand merci à Lucie, la maman des garçons. Lucie, la maman des garçons. Garçon. C'est seulement la seule maman qui le mérite au nom de Lucia. L'air abandar autant à Kobien Gaming na Komboya. Lissi Kiasasa. Je te salue. Et là, je vais demander à héritier Matengo un grand merci Nanyons Ozosal. En tout cas, Tikangana Peso, merci na Ebandeli émission Nanga Pobola Moileke Belé. À côté de moi, je suis avec l'invité Café Dodo. Café Dodo Nabi était belé, va perdre déjà vu. Et belé peut baébi li sousouye, li sousouté ming, va se poser ma question. Café Dodo à Tika carrière à musique, Café Dodo à Koufa, Café Dodo à Za vivant. Il y a tant de questions sur Café Dodo. Il y a l'autre meka qui est un peu qu'au parcourir na mokili ming na Kinshasa. To Luka Café Dodo n'engé kaka babone ya Gemidor télévision. Basenga ki bazaki na posé à Café Dodo. Alors lelo mutuna na bino ezui et yanona yango. Héritier Matengo va nous aider à Kobenda Bilili Tozoa. Invité na biso ya mokolo ya lelo. Bonjour papa Café Dodo. Bonjour Caro. Comment vous allez? Oui, ça va, je vais bien. En tout cas, Bomoni, hein? Papa Koufate Azali, Aza vivant. Nazali Nangai, pe nazaka kobeta musique. Nabeta kananga musique, ezate ko Café Dodo abungate. Peut-être na babilili, ba mesani komona nga lisusu te. Mais na terrain nazali nangai, naza ndenge na batu bayebi na esalaka musique moko po da jeune public po na bana. Donc collaboration nange ezalaka mingi na ba école bato côté oyo bana bazalaka yango ndeza domaine nangai nazalaka nangai. Ok, merci beaucoup Café Dodo à Koufate Azali. Les autres komeka un peu kosolana ye toye baye lisusu toye bana monde ya musique a komi na niveau ni na monde ya musique asuka ki na point nini. Alors Café Dodo biso tozali Gemidor télévision ba abonné na biso na ba fan na yo ba o ba banda kolinga yo mingi ba yeba ki yo lisusu te balinga ki batinda ki biso to lukayo toye ba na nzela nini oyo leki balingi ba yeba Café Dodo Otika musique, Café Dodo carrière, ici là, Café Dodo à Koufa, Café Dodo à Zalito à Zate. Café Dodo à Zali po ye yo azolo ba penana pema na nyonso ye yo azali. Café Dodo na tika musique te, ezali kaka naloba batan. Omoni ndenge balobaka ezaka toujours na tamoko boyepe. Makambo ezalaka ya likolo na l'air mo pe makambo kita ndenge tata nzambe asala mokili na ye ne tata nzambe asala mokili na ye mais na vide oyo nasali déjà featuring moko na Alexis Légal tobeti la danse imaginaire clip kute bima wana Kinshasa elekaka déjà na ba télé na sala lisusu featuring na nani comme Beni Kiangana aza artiste moko azaka na Belgique na Anvers tout ça là qui chantons la paix donc so boké na net bokomona yango obeti kaka Kiangana fit Café Dodo bokomona yango la paix chanson bokomona yango la paix na la danse imaginaire tout ça là na Alexis Légal na album na ya suka uti ko sala ya bana 5e doigt tozali kuna na Jean Goubal ba Innocent Barli Baruti Oliver Mann Nangai tout ça là ba featuring na 4 albums wana naza na 2 chansons les pagnes de maman na la danse imaginaire donc à part wana na beti pe ba concert na Al de la Gombe to betaki na ba reggae man moko boye na naza ngai en tout cas nazali ba concert wana betaki yango na nini concert donc avant quand ba confinement avant quand ba confinement l'air Al de la Gombe zalaki na ya ofungwama tout ça là spectacle moko na ba jeune wana ba reggae bon na beti pe na ba école na sala ki pe ba projet na ba école moko parce que na zoka makanisi ya ko sala ba chanson moko scolaire mais ya maternelle pour ça spécialité na ngai na kendaki nango na école chrétienne source de vie ya mama Kazadi Marie Kazadi na pesi kutumbote mama na les bambins na Bandal na Gamaliel na Mbinza
les figuiers na mbinza nini météo. Donc ils allaient ba projet on a sali, c'est vrai que na sali banze mango mais nan tozui temps ya ko sala na studio té. Ils avaient ma chanson spécialement ya maternelle. Merci beaucoup Café Dodo. Est-ce que Nabato c'est là qui n'a pas featuring? Ils ont bangonde ba ki ko luka yo ba kanisa ki eza pen artiste mo haza imbela rabana to yonde luka ki bango. Question na et c'est qui ça anga mingi. Omoni soko lingi o teka nguba. Oko senga kaka oko luka muto sa teka nguba. Poala kisao ndenge nini o tekela nguba na yo. Lexis légal a un souci, yo ebi Lexis légal azali rappeur. Donc avec un souci à ça la disque mo ya ba chanson pour enfants. Alors ils allaient donc ils avaient logique à Lukaka Café Dodo. Merci beaucoup. Mais est-ce que nabartiste nabiso musicien chrétien ou profane doana toko kota la mozindote ezape na ba o ba Lukaka yo ndenge ba Lexis même pas ba lukio pour bosana bango featuring mais ba lukio pour na kota la yo pour na ko senga peut-être conseil pour na ko yeba pe est-ce que baza ba o ba Lukaka yo? Bon, naza quand même kulutua na musique congolaise Café Dodo aza mukolo hein. Donc naza na baleki na ngai donc nyoso to babetaka lelo baza baleki na ngai na kolo bandenge wana Fali aza mona bandal Jibe aza mona bandal oui aza mona bandal baza pe ba petit na kutu na sima kaka watoza voisin na mama oya bota wera. Donc ils allaient quartier Sankara de Kunta zamana o ndako ezana mupanzi na biso oyo Blaise Elema botama wana donc eza bana ya ba artiste quoi. Sami Mokili na ebité bato ebele pe ba te que Sami Mokili azali grand frère propre ya tata moko mama moko na Blaise Elema wana baleki na ngai. Donc na ba petit ba lukaka ngai na problème nyoso akoya nango to sa na biso ngana naza encadreur de jeunes d'abord. Et là, on a fait un Café Dodo à encadreur des jeunes. Donc, il y a ça tout qui est petit peu, on a appelé le colonabiso, on a orienté, enfin, on a poussé à appeler Nangaï. Mais les musiciens, on a une bonne relation, on a des musiciens belés, en tout cas, des musiciens belés, petit Nangaï, Tchelele, et pas à faire. Ça pire, petit Nangaï, voisin. Donc, tout ça, donc, oh, kozana ba te naza vie moko boyo o pena ba petit ba respectaka nga pena respectaka bango. Merci beaucoup Café Dodo. Mais est-ce que dans que le bina disque il y a Lexis ndé à Luka ki bo sala na ye mais yo moko par rapport il y a ba chanson au sala papo na bana est-ce que tu capé ba disque o eza lokola statut na yo le ba ko ko se référer nango donc déjà na bandeli le rona na no ba industrie ngo peza ki malamu vraiment te ko le kalelo yo na salaka album mo ezaka na 8 chansons balokoso batata na pipo et bimana album wana daka na baneni. Bon, ils ont pas si pour na le bango siko yonga na zara na ba difficulté pour se souvenir na ba date mais c'est avant 1998. Avant 1998 déjà disque wana ebimaka tant on a que na poto na sali single ya ABCD ekola kotanga wana nde bima na poto mais okendaka poto na 1998 hein. Na poto na octobre 98, une semaine avant Pepe Kale Koufa. Liwa ya Pepe Kale kuta anga na poto, mais à part wana tout ça là qui lisusu on a le billet kola ina tout ça là qui yekola kotanga na sali na 5e doigt na Lexis légal. Donc banzembo mususu eza na nanu na boîte maintenant ne bimate pour des temps à autre ceux qui na zali na zumwa mbongo na sala katuke na sala banzembo na ngai na tiata moko na boîte na za banzembo na ngai zali déjà na boîte batata na pipo et puis na za na version ya lokoso ya Chiluba parce qu'il fallait que na za artiste congolais artiste congolais naimba pe banzemo na balangue nationale donc bon donc bana ya Kasai bazali bana ya Manyema bazali bana ya Bakongo bazali donc
na yembaka mpe banzembo mosusu na balangue nationale. Merci Café de Dolobi na 98 ozalaki na poto osalaka est-ce que kuna pozwa kita kobeta ba concert ou soit ko sala pe moi featuring na bato nakendaki poto mission de service ona koyemba na musala na ngeza koyemba donc nakendaki pena koyemba na 98 na betaka 27 concerts na ba centre culturel na ba école tout ça na betaki 28 concerts na 99 parce que ta on a zonga qui na sali 3 mois na zongi ta on a zongi après na zonga qui lisusu na betaki 31 concerts na Belgique francophone après na 2002 na kendaki na betaki 33 concerts na 45 jours. Donc nazaki na visa moko il y a 2 mois. Nazaki na visa il y a 2 mois na salaki 45 jours. Na betaka 33 concerts. Donc na betaki pe ba concert et puis elekaki bien. Tala mono lokoso o bato ba mesana koyemba na lingala mais ebini sara pe bana mindele. OK, merci beaucoup. Tala mono lokoso Café de Dor ko sunga biso mais ozaka pe guitariste na betaka guitare. Misapiwana esila. Non. Caroline, mais naza musicien. Na betaka guitare, donc guitare ti lelo na tongo lelo na betaki lobi pe na kobeta. Abetela biso moi extrait ya tala mono lokoso batu ya poto papa papi kongenda ako se souvenir vraiment na nzembo oyo Lucie qui a ça ako se souvenir na nzembo azo rezoela bana ko kinenzela ya Joël Itin nzembo bana ko yoka mingi yango oyo tala mono yo lokoso tala mono yo lokoso tongo ke kosenga bidia ipaya bato tongo ke kosenga bidia ipaya bato swinga na lobi yo lobi yeyo to bandela susu yeyo batuni olieki alobi nanu na diete nzokande auti kosilise bakade san wo lokoso tongo ke kosenga bidia ipaya bato tongo ke kosenga bidia ipaya bato bapesi ye madesu akamatie adundi nzokande ezalaki madesu embwa atikaki ayaye lokoso tongo ke kosenga bidia ipaya bato tongo ke kosenga bidia ipaya bato bapesi ye miliki akamatie adundi nzokande ezalaki miliki eni awatikaki tata nzambi lokoso tongo ke kosenga bidia ipaya bato tongo ke kosenga bidia ipaya. Allez, Thomson a combien de parties? 3 parties. Ah oui bien. Thomson a combien de morceaux? 3 morceaux. Allez, citez-les. Moutou, Liboumou, Nalopele. Oh voilà l'ambiance de mission sur Gémidor Télévision. Thomson a 3 parties. Oh, ça m'a rappelé en tout cas mon enfance. Comme c'est intéressant. En tout cas, Café de Donamoni. Asilate akendande mobembo papa salozonga en tout cas batapoto baleli maman bita nzinga sika zali à se souvenir dans lycée bolinga ndilenga zalaki kuna en tout cas na primaire et zongisie vraiment en tout cas papa mais pourquoi pas au salaka ba disque na yo o lelo ezake atala luki Café dodo na zomona été na oki koleka quelque part na sombi moi
na sombi diske wana na ke na ndako na yoki. Bon, ezali na oka likambo ya production. Ba producteur oyo ba s'intéressaka na eloko nga na salaka baza vraiment te. Ce qui ngai na kendaki parce que mundele nda découvrir ki ngai nda memaki ngai na poto. Mais biso mon côté omoni mais disque projet wana ezali nango. Projet ezali ya osala disque avant ngai na kufa il faut natika disque na ngai parce que esala pe temps nango. Omoni na yembeli yo batu oyo bwaki wana baza ba maman lelo yo mais yo moko lobi tango azaki na maternelle na Joël Litin. Donc na sala pe génération na ngai moko boye o lelo pe baza ba cadre ceux qui lelo pe na tie libaya na showbiz tamsusu ba otindela ngai pe bana lokola Hortense mate moi sia mundele alabi mobile na yaza mundele maza ko se souvenir kuna l'air obetaka tour kuna en tout cas obetaka banzem no ya se retrouvaka Hortense mate moi sia mundele kuna na poto na banda obetelaka mindele d'ailleurs voyage na nga ya mbala sima o ezali pena nazokende na monde ba congolais monde ba africain pour na sala pena spectacle na monde ya bana na biso ya ba africain yango wana bana poto na boye ba ke café dodo azali koya koyembela bana na bino po na sina sali 3 fois déjà Belgique na yembela ba mindele yembela ba mindele nini bon na lingi pe quand même na yembela batu mwindu alors na solo la ki pe kaka na bana poto nazo c'est la invitation légalisée car ba coronavirus on aime te bébisi moi makambo mais juin au normalement na ngaki na Belgique na cadre ya 60 ans indépendance pour 60 ans oyebi ke banda tozo ki indépendance c'est en 1960. Donc les lots, tout comme il a 60 ans, ils ont fait un mounene normalement. Malheureusement, tous ont raté un coronavirus, mais ils ont fait un mounene. N'engagina qui nous fait un en Belgique, na milliers de Congolais, bon et raté. Après le confinement, Naza Nabino, donc Tokuta Nabino la Belgique, après le confinement. Okay, merci beaucoup Café Dodo Nayoki Lobby na 98 aux Alaka na Belgique, au Betaka 27 concerts et puis encore un moment aux Zongaka Kuna au Betaki 31 concerts. Si je me rappelle bien le Bissus na 2002 aux Alaki na Poto au Betaki ba concert. Alors na batan on a soit ta producteur moi quoi mon na quitté. Bon, producteur Toloba Amona na quitté. Mais Nazalaki pe na créneau mususu. Nazalaki na créneau il y a la chanson pour enfants en Belgique. Donc c'est-à-dire que ba chanteur ba ninga oyo nakuta na ina bango na bazaki ba mindele ba chanteur pour enfants belge. Nde Nazalaki na bango. C'est vrai que muto amemaki ngai na poto tokendaki na ye na cadre featuring po yep azalaki chanteur pour enfants lokola ngai. Asa salaka voyage na ye awa kombo na ye Lazare salaki voyage na ye awa akoyaki ko découvrir pe café dodo ke na Congo pe chanteur pour enfants moko azalaka yango to salaka na ye featuring wana toyemba na ye ABCD ekola kotanga na lingala na yembisa mundele lingala lingala na au fil de l'eau nzembo na ye donc ezaki na lokwa na 2 titres single yango donc na éviter ceux qui na ko bakisa sunini mais ba producteur ezali kaka oyo ako s'intéresser nango oyo ayebelo nini café de doa salaka yende mutako iko produire on so yebite ya mesana na iko produire ba fali ba ferre ba nini rumba metango komi ba makambo spectacle jeune public eza domaine na yete. Okay. Maman Ari, en tout cas, me ka un peu ko tala likambo o, me ka un peu ko tala likambo o na papa na biso, papa Clément Mavinga, bon me ka un peu ko tala likambo oyo eloko ezonga au café Dodo à Salaki na ba 1900 na ba 2001 2002, bon me ka un peu ko soutenir ye ba o bazana posa ko soutenir café Dodo azonga eloko ezonga pa ya bana na biso parce que lelo ezaka na banzembo o ya buzo bande bana bakoma koyemba mais banzembo o eza pona intérêt ya bana bayemba kango lisusu te. Pourquoi? Parce que il y a plus bato baza lokola ba chanteur pour enfants na kati ya mboka na biso. Alors café Dodo nini o esalaki
pendant battant sur ça qui musique otika ti lelo ezaloko lo pemi avant au ça lelo ko to sana ba Alexis légal ninde sala ki o vanda banda pendant temps wana nyonso banda ko yokana te nini te suite te ko yokana te wana ezali ke nazalaki na ba onde te nazalaki na TVT omoni mais nazalaki na ko betaka nini empêcha ki ozana TVT. Bon, au moni carrière, na une histoire ya César ya Evora, aza Cap-Verdien mo boakufa. Cap-Verdien wana César ya Evora amona ki kazo tourner place moko. Na compara ngoka histoire mo lokola ka ya Café Dodo. Donc na beti na ngai batu bazondima nazo kotisa batu na bandaku mais nazo tourner place moko. Na keba poto nazongi nazo tourner kaka place moko. Ozomona. Alors tangu ekomaki ndenge wana namona non je dois arrêter. Namona que je dois arrêter pour ezalaki pe na artiste msu babimaki ba Jean Goubal babimi ba artiste belé babimi na style nanga. Ozomona. Tiens menga ipe sikoyo na koki pe police équipe te naza chercheur naza travailleur na bulaka vraiment ngai na bulaka vraiment. Ozomona namona que te fona banda kosala répertoire ya sika na banda kosala répertoire ya sika moni na minute siko na moni ke na komi prêt naza vraiment na ba chanson oyo pena na koyiko yemba na sali ba adolo na sali ba chanson à la paix to sali na kianga na wana na sali mo banzembo ebele oyo ke lelo na kilelo parce que musique peut changer forme musique peut changer musique biso to bana obete ezalaki live ezalaki ba live lelo to komi numérique faut to kota pe na style wana poto bimisa pe ba son wana nyonso to nezaki ba travail na ngai o ngai na salaki l'air na salaki nanu na confinement. OK, d'accord, merci beaucoup. On a déjà to komi kochité Café Dodo akobete la biso nze moko banda akobete zaka ya ndundu ezalaka ya Tata na pipo plutôt tata na plutôt abete la biso tata na pipo to comme héritier matin abani d'ailleurs ko signaler ngai tana ngesili papa ma pipo abete sanga ta pendant 3 secondes et zongisa biso ka ndenge to misala rozonga. Mais est-ce que na koki ko boaka moi libanga neti ba petite sœur na ngai nene wechi bandaka ko boaka bomba fifi wechi na nene wechi de la part de Gauthier Bilele pour wana sous petit na ngai Gauthier Bilele oui Gauthier Bilele yem tatinga na bokele ba ser na yona na bozanité Alain Chakupewa Alain ya yo yango Ogimantila Kovo Kanda Akimbe Freddy Akimbe journaliste pe kaka ya internet Jackie Indeko Didiko na Londres wana petit na ngai pe lisusu Aurélien Ngolo Sami Biaka na bisa gyote Sami Mokili wana su petit frère na ngai Tété Thérèse Ekela bon na bosani pété John Dombe wana su petit na ngai na Dej 3000 donc wana nde bateau na monique na koki vraiment ko pesa mo mbote na internet mais la biso pe mo ba wana suka lokwa to comme déjà na suka le temps Café Dodo vazi ba azobeta déjà musique héritier matin ko sunga biso ko benda vraiment Café Dodo a beta la biso boro ya suka ezongisa biso vraiment na oyemba tata na pipo eza banzembo ya Café Dodo oyo e marka carrière na ye nani aloka tata na pipo bandeko ye azali na Yesu lare mama na loba mama na sakola mama oyebi mwana klasi na biso moko kombo na ye pipo tata na bango sula ya biso kutu bien tata na pipo soki azongi mosala kaka makelele amesana bakwiti ya biso kutu bien amelane masanga te kutu bien akotaka na barete kutu bien wolo kwiti na ye mabe
mokolo wana ntango azongi na kwiti na butue alobi mama apesa mbongo azonga na bar ntango mama aboyi amemi ngambo nani aloka tata na pipo bandeko tata na pipo sula Voilà.